Mobile aliboso, kota tomona yo. Bonjour. Bonjour. Toko bandana kombo na yo? Oui. Nemi Bokako est connu na kombo ya Scotty. Ya Scotty? Oui. Et puis, ozana âge nini? J'ai 28 ans. Osala ani na vie? Expert dans le domaine artistique, événementiel, acteur, comédien, réalisateur. Ok, merci. Na temps libre na yo, tango ozosala makambu, nyonso wana te, opasakango mingi kosala nini? Souvent dans la bibliothèque et puis expérimentation culturelle. Ok. Tango kasi ozoyebana na mwana mwasi, ba qualité nini yo lingaka mingi kokute pa na ye? Oh, c'est bien. Mais qualité, c'est bien, mais côté mental, intelligence, beaucoup plus. Ok. Oui. Et bon, kasi ba défaut. Oyo lingi ata kokuta te. Défaut ezanga te na mutu nyonso to aza na défaut. Défaut le plus grave, pas moi si on a commoné justement à tromperie, mensonge, lokuta. Karawana base, hein? Base, il y en a ezebele, mais en quelque sorte, ce qui construit l'amour est dans lokuta. Bien que bolingo botama na lokuta liboso. Ok, merci. Oui. Bon, to kende pa ba fille o ba pasuli ba ballon pona tozo ba raison na bango pourquoi soko landanga e boye. To koy ko banda na kombo na yo? Kombo nanga Annie. Merci Annie, âge na yo et puis au sala Annie na vie. Naza na 28 ans, Naza hôtesse dans un hôtel. Merci. O pasuli ballon na o. O ko pesa biso ba raison na yo? Premièrement, Azan a 28 ans, lokolanga. Nga mobali azala soit bon azala mokolo nanga parce que 28 ans ça matche pas. Donc voilà. Merci. Et bongo kasi pona yo azali ba jara basi olingaka? Un peu mais pas tout à fait et puis voilà. Merci. Poni ni kaka un peu, poni te oui ou non? La qualité de lingara, je fais comme ça surtout étant artiste mais c'est puis parce que ça varie après, parce que moi, je suis collé mobile après. Ouais, merci. Merci, Toya Boué. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Grâce, j'ai 23 ans. Merci, et puis au salani na vie? Je suis étudiante. En dehors de ça, je travaille à la maison d'habillement. Donc voilà. Merci. Au pasuli ballon na yo pour anini? Premièrement, on a pasuli ballon, na lingana mobile azabalo oxydé. Et habillement bon pe na linga te na linga pété mobali vraiment baguna ngakati donc voilà. Merci. Et bon pona yo soko moni ndeko mwasi awa aza mutoko eko benda pona mwa lisolo? Lisolo ozalango en termes relationnels ya solo là mais en gros de comment na eboé on est les Congolais toi pe ba kinois to ebani na sens wana. Na sens nini? Te toi ba kinois to ebani bana mai. To ebani na ndeni. Na sens que quinoa soit moni quinoa abunga te ba poisson bananjara na mai ya nzela na ba bananjara na mai ya ebale donc to ebani biso na biso. Donc ozo ba ke boye bani déjà? Te na yete. Okay. Na terme. OK, merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Eugénie, naza na 28 ans. Merci, au sala nini? Bon, naza na service na hôtel. Merci. Okoye sabiso po nini opasuli ballon na? Bon, premièrement d'abord, naza na 28 ans, ngapi 28 ans et si maté. Il faut azata mon kolo là ça va. Merci. Et bongo po na yo, Jenny azali ba gu ya basi olingaka? Te. Poani te? Bon, aza femme africaine na mwindu mais na ba qualité na ba niveau na beaucoup plus de mannequin et puis skinny. Et bon yo moni munene? Skinny non? Te a développé na esimo. Merci. Toko iko za kombo na yo na âge? Et kombo na Marlène Kangombe, j'ai 26 ans.
Merci. Et puis osala nini? Oui, naza commerçante, natikaka bilamba. Merci. Okoyebisa biso mpo nini opasoli balon na yo? Bon, napasoli ballon nanga premièrement d'abord namoni nanu ba qualité mbe na linga ya za monte. Parce que il y a des bourses dans l'ors, puis habillement na ye en tout cas na linga mbala ta boité. Donc c'est ça. Merci. E bongo ndeko mwasi awa azaba gu ya basi olingaka? Te. Mpo ani te? Bon, en gros, d'abord, approche ça dans la famille, là, son accoutrement et un milieu rural, familial et simbaté. Donc, respectable, présentation respectable, na on a les simbaté. Merci. Ouais. Tozongela yo. Tokoki kozwa kombo na yo na âge? Chimène, j'ai 21 ans. Merci Chimène. Osala nini na vie? Je suis commerçante, en même temps étudiante. Merci. Opasoli balon no mpo nini? En tout cas, déjà, premièrement, accoutrement, ça reflète déjà, pas à 100%, mais avec moi, ça marche pas. Et si m'batte penza. En tout cas, non, non. Kolata lati bo ezolakisa nini? Bon, Kolato a la télé déjà, et elle a que ça de un non, déjà, mon boulot. Deuxièmement, rien à dire. En tout cas, je le respecte parce que j'ai aussi des oncles, donc je préfère m'arrêter là. Merci. Chimène aza bagu olingaka? En répétant deux fois, je viens de le dire déjà, et puis si on a répétant pour la deuxième fois, ça a déjà des trop. Aza bagu na yo ou bien aza bagu no te? Même pas. Et à te. Nini esali bagu no te? Des moments, ça un peu monene, puis j'adore le mannequin, quoi. Il y a un mannequin. Merci. Kombo na yo na âge? Comme on a 1000 cas, en même temps je suis étudiante. Bon, Oza na âge nini Mika? j'ai 22 ans. Merci. Raison opasoli balon? Je passe au ballon parce que premièrement, à zone bagou nangate. Nande na lingi la pena mibali. Lote. Nini ezo kokisa ete na bagu yo lingaka? Nga lingara mibali ya milai, pembe, mince, dans l'oxté et l'eau sans tatouage. Donc... Merci. Aza bajar olingaka? Donc, il m'a déjà ça bandagi. On va continuer à le souhaiter. Il m'a ça déjà réponse. Donc abagu no te? Te. Ok. Merci. Bon, tozonga awa boye. Tokoki kobanda na kombo na yo et puis na âge? Comment on a Chanel Nguma, nana 29 ans. Merci. Et puis osala nini? Naza hôtesse d'accueil. En même temps, je suis étudiante à l'ISP. Merci. Tomoni oza toujours na balon na yo? Koyko yebisanga po nini obomberka yango? Parce que nanga kosala ya société na préféré ki moko to bolango. Donc aza bagu na yo te? Ok. Yaza bagu olingaka? Déjà, j'adore les skinny na mannequin. Kasi yo pasola ngo kasi. Merci. Bon, tozonga na biso awa boye kasi. Ok, donc pona yo lelo, malheureusement, babalo nyonso tu ekei, mais nangi na senga merci na ndenge oye na émission na biso lelo, so na kozwa micro. Merci. Merci. Les filles, toko mettre les maboko. Merci.